esika esprit kenda ko se réserver tango ezongi corps et capité yango te non wana yango tozobenga ba bébé spirituel lokola mwana 2 ans mwana 1 année mwana 3 mois lali alamuki azaka na ndoto akoyebisa baparent te parce que aza na état de l'esprit faible nano abi kodistingue to kodiscerne bozambe te c'est ça na biso déjà toza badulte esprit na biso ko bimi c'est quelque kozwa makambo oyo corps ekokapte soki elamuki ososolaki nazwi makambo nini peut-être na se ya pongi kolamuka na yo eza na nzela moko nzambe azodirige yo mpo okende kozwa esengo to mpe eza na esika nzambe apekisi yo okende ntango mosusu okende kozwa likama ozomona ngai mokolo mosusu nazalaka na rendez-vous na major moko boye major nabenga na telefone papa wasambula tokuta na banda le place boye alors nga natie na losaka na minute wana azwaki réponse te mais ntango nalali balakisi ngai noir sur blanc ezali krike ndenge babengisi yo kuna mwasi oyo komela bazolinga bapoisonne yo alors kokende kokutana bato wana te bazali bato mabe mpo na yo directement ntango nalamuki nafandi nakei te epusani mo ntango babenga na telefone ngai nayebisi bango soki bino boza na mosuni bozobongisa mpona koboma ngai nzambe o ngai nasambela basalakisi nga baprojet na bino batikali silence bakati telefone eti lelo ozomona mais yo soki odiscerne te olamuki kaka okenda rendez-vous ozalaki na yango oke kokufa il faut en impudence il faut en impudence. Alors, comme le corps a toujours des difficultés, à conserver les impressions, car récit l'esprit. Et comme l'esprit ne les a pas perçus par les organes du corps, il est plus prudent, juste après le sommeil, d'écrire ce que tu as eu comme message, au risque de le perdre. Lorsque vous sentez totalement fatigué, lorsque vous lorsque vous vous sentez totalement fatigué pendant la journée, vous sentirez que le corps veut se reposer. La journée que vous avez boye, au bandé que vous avez la fatigue, moko boye, vous avez bolembu moko boye, il y a que nous autres ça n'a pas ça paiement. Esprit a ça n'a pas ça yakobima. Akende ko soma kambo. N'hésite pas de te reposer, car en ce moment, l'esprit veut capter un message. Quand ça la yoki pongi, na jour, oh na sokole longi, pongi non. Et ça le message moko, et c'est geni oswa. Le message on a fait zongo à travers esprit. Mais esprit wana avec zongo faut nous sortir là. Il est abima pour attendre que soit esprit wana. Attendre que soit message wana pardon. Alors ceux qui sont esprit médité, moi pour son message. N'hésite pas de te reposer. N'hésite pas de te reposer. Directement au raté. Oyo sengela ki yoyeba. Oyo sengela ki yoswa. Lokola message. Message mutu musu alali aloti bazako nande badiba bomaye. Alali aloti azako bima boyoso ke lesika moko boye osala accident. Tango la mukia na loti ndoto mabe. Na message ya mabe za la kate. Nzamba kebisi yonde na nzela olingi kotambola pona dikama wana yo moni na se ya pongi eko kisamate physique. Eza ndoto mabete parce que mabena malamu nous les humains yango toza kotambola nona mokili. Siko esika ya mabe batali soke kuna soko olandi mabe. Eza ndoto kutu ya kitoko. Pole kisi yo ke soko bimi oke sa accident. Soko bimi oke kokufa. Obimi
wana directement kumisa zambi pungutulendo po alakisi yo oyo neko ya liboso na yo mais yo anasolo la mikolo bandoto mabe non mabe te bangunia o batie mitambu po na yo o babongisi mabe po na yo nzamba za kolakisa yo déjà bien avant po vaincre bango omoni mutu moko boye tala boye azosala boye nzamba alakisi yo keba na moto wana kelenge so azala na bamilio de dollars apesaka yo c'est ça yo kolala boye na losi ndoto mabe non ndoto mabe ezali na lolenge wana te ndoto mabe ezalaka te nyonso ezali bamessage mpo ozala na prudence c'est ça. Lorsque vous vous sentez totalement fatigué pendant la journée, vous sentirez que le corps veut se reposer. N'hésite pas de te reposer, car en ce moment, l'esprit veut capter un message. Et ce message que nous appelons inspiration ou vision, c'est ça. Il y a vision lorsque l'esprit profite de l'instant que lui laisse le corps. Dès qu'il y a protestation des forces vitales, l'esprit se dégage et nous voyons des images distinctes et des figures dont nous saisissons les plus moindres détails. Donc, le moment où on a ma carte y a un saut de Syrie. Alors, tant ma carte a un saut de Syrie, esprit et bandi comme moi on a d'esprit. Pour la cause de ma carte. Quel message on a outil qu'on peut s'abîmer d'ici là. Nous sommes en engagé et l'envie n'a pas fait jamais. Et bandi n'a pas papa, ba maman, désert. Donc comme il a créé, esprit n'a pas zongi. N'a pas maman le solo. La moukanam. Tala makambo na wuti kozwa boye. Tamu na soko expliquer ye que tous ala na prudence boye. Corps lembisu directement. Kutu ngana kani mina sala na lo sambo na songa. Corps songi directement na songi lisuka na message. 5 heures neto sutuka. Na moko na songi tuna. Likambo ko sala masiko yo bendenge nini po ndenge ba pese ngango. Na minute nzoto si faiblesse. Et swinga lisusu 8h26 minutes. Nde tamu na silisi yango na 8h26 batalisi ka panza message au papa na nunu sa molimo. Nde directement na pesa ki bino rapport moi. Soki na faiblesse ezwa maki na nsoto te, esprit ngako bimate pona okapite makambo wana. Et ngako bimate pona komona na vulu skimba. Parce que maintenant vulu skimba va esprit. Alors to komona na vulu skimba selon l'esprit. Et prière ezalaka mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Nzambi Mpungu. Et cette communication spirituelle, dans notre côté, yo soko kumba moto de l'homme na Nzambe dayo, Nzambe liboso na yo. Jamais. Mais ceux qui ont se focalisé pendant la prière, molimo na yo ezali na mbindote, directement ko ba na batu ya molimo on panda ko sa ko bondela. Pe panda ko sa ko bondela, ozo so ba message. Ozo na ko bondela za loko la demande, question et yo pose la réponse. Alors, Moudou a sa cobonde de la sa cause réponse, c'est ma bengo prière inutile sans réponse. Et il faut se demander pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Parce que tout ça la communication dans Zambé. Quand on a l'esprit bimi et que ndaka, qu'on s'engana d'esprit. Si quand il y a yo qui ne s'engana d'esprit ni, il y a Zambé, tout il y a Satan. Lui poser question. Il y a Nzambe, il y a Satan. Esprit n'a eu ce qui est dans le Sangana. Kanisa malam. Oloka kanini. Omona kanini. Un sorcier abimaka volontairement. Baye kosoye pa baninga. Basali badiloko na ba sermon basala babimi. Pona ko otefi ya batu. Pona ko loka batu. Mais si toi en tant que biso bana na Nzambe. Soko lali, faut sentir que mon livre n'a pas sauvé battu. Mon livre n'a pas capté message. Ndako tout à tout le que nazali mon ensemble. Nazali mon dimi. Nazali mon sali.
C'est ça. Donc il faut qu'on en applique. Il y a inspiration lorsque l'esprit se dégage et on nous expose des phrases tout en sueur et même des échos de voix des personnes qui se communiquent avec toi. Donc on peut sentir que dans la nuit, l'esprit n'a pas se communiquer. N'a pas esprit mususu, mais ce qu'on a dit sensible, on s'est sensible, on s'est comme un bon réseau. Non, on s'entend qu'on va dire que on dit un bon réseau. Tant que je suis dans la réalité, moi qui dis que moi je dis que je alors si on s'est focalisé dans le limo, on y va, message est outil pas wapi, petit na nangoni, pena na lobelingai. Mais si on qui on me pèse na makabotali molimote, et les qui ka bongo on dit c'est nos pété. Et c'est ça. Donc ndoto bon négligé en côté ezali message monene. Mususu espèce que le kolokota makambo zanga tina ya babar oloti omeli obini olali notel osutuki. Alors motona nsoto akosepela. Mais motona molimo akotilika pourquoi molimo na betambola boy. Eza kola kisaki ba pratique ya mosuni po bongisa yango. Po esprit na tambola suna bisika ndenge walati. Po oya lula kasuma sangate. Oya lula kasuma hotelite. Oya lula kasuma kamba pamba te. Molimo na okende kotambola bisika na ndenge ni. Alors ceux qui molimo na ketambola bisika ndenge wana, yo mto ya kasunzela wana te, ezola sike diable komi na posa na yo, pona ko dirige yo. Pona oyo moni lokola na se ya pongi ya mabeba zelo tambola ki makanisi loko bakenzabe mutalakisi ngana kende komela masanga. Nzabe mutalakisi ngana kende na hotel. Nzabe mutalakisi ngana kende na ba musique. Or que ça dit diable parce que diable pas tant musaka biso na se ya pongi. Ba penser ya biso pe tant musaka biso na se ya pongi. Alors faut qu'on discerne. Oye wuti na zabe, na oye wuti na soto, na oye wuti na satana. Plus souvent, le corps oublie, mais après un moment, l'esprit se souvient et l'idée revient comme une inspiration du moment. Au bon temps, qui n'ont d'autres là qui. Mon fandi, esprit wana oye ekede ko ndoto et zongi lisusu pona ko luka mayezo ki aiko so musango na ba penser. Oko ba na comprendre na lota ki boye et yeko songela yo. Soki molimo na yo o me makango na distraction te. Ndemo kende ko capter loko yo bosana ki pona ko so musango na mémoire. C'est que ça dit message. Et quand on l'a pendant le sommeil, olamuki osu makambo lali osu sume makambo eza kolakisa ke message wana ezali kusili. Donc onéglige yango te. Balakisi yo moninga moko boye azokufa olali olamuki econtinue olali olamuki econtinue eza message mpona kosombe amandeko wana. Mais soko olali no kaka bongo eleki kaka pasa comme ça olali yaki ngandi akufaki wana eza kobakisila mutufi. Mais ce que ça lui répétition, et ça pour la kisake, sauver vie à Mutuana à Sanadan. Mais yo qui voyait des Samutu Mususu, oh yo l'hôtelité, Mutu l'hôtelité, aussi mis sa maman Kange, na l'hôtelité papa Ben Wandoto Moko Mabe, na l'hôtelité papa Ben boye, non. Maman Kangati, Kenge pas ya papa Ben yebi sa papa Ben Wabo, Sambeni Nanu, o yebi si etana na kolala na ngai makamuna mona ki epai na yo. Avec consolation. Et pour passer ma tasse au bon de la société qui a ma baie, pour ma baie on est pour samate. Ce que c'est que là pour on kende pour occuper la wana. C'est ça. Ce que c'est que malamu pour na rendre force, il y a le sambo, il y a kotambo la malamu pour na kolonga malamu wana oyo banakisa que on a sia pongi. Mais yo ke ipa ya papa bofunga na loteli papa la ndoto moko boye. Non. Message on va la question à papa là. Luka papa là doit passer message quoi. Et c'est ça. Plus souvent les corps oublie, mais après un moment, l'esprit se souvient et l'idée revient comme une inspiration du moment. Parfois, la vision montre à certaines personnes de l'esprit très élevé, leur mort avec une
ngai bazwa na tata moko za grave soko simbi tata wana te tata na bokufa na moment oyo esprit makambo esongi kati na nzoto na sokola mukana mbete directement bakometelanga porte à chambre baye na tata moko bakane tomoni mwaye te ngai na pas de problème c'est na soi yango naza pe na kobanga te na kokende na kosala losambo mutabiki mbala moko osomona c'est pas dit que yo vandi kaka boye voisin zobela balakisi yo mpona ye te oyani na sambelela ye mbiso basali ndenge baloba na terme moko mutu maladi mutu alukaka monganga me monganga alukaka mutu maladi te ngai ata yo papa na ngai to mama na ngai ozali kati na kitu adika basolwa obeli maladi oyebisi ngai teke papa asambula na posa losambo mpona lobiko ngai na bando kosala na ngai losambo mpona sambelaka mpona bino nyonso me mpona mipesa mpona yo moko folobake papa asambulwa na mitiki na maboko na yo obondela nzambe mpungu mpona bapasi na ngai nde directement nzambe akomprendre ke mwana wana asengi aide epai ya papa asambulwa mpo ayebika kobondela ngai na kobikisa ye et c'est ça yo vengino kaka papa asambula asala nini yo kaka mutu ya bamedecin yo kaka mutu ya bakisi bapharmacie papa asambula sikoyo azosala nini non papa asambula aza lokola yo ndenge oza na nzoto ndenge na nzoto kasi papa asambulwa azali mosali soki yo opesi ngai mokumba ndenge na kotalisa nzambe mpungu tala tata kingandi tala mama kingandi azali na boyeboye aluki nga mosali notelemisaki liboso na bango mpo na kobika na ye soki otiki ngai moko naza na nguya te ya kobikisa na bapasi wana kasi bazali bana na ngai molimo balandi ngai soki yo bikisi bango te ngai mpe na kozwa kimia te mpe makasi oyo ya kosala misala no kobuta wapi afrika badi kopesa nzambe mpungu tulendo posa na ngai mpo na yo lobi te nzambe mpungu akomona ke oza na posa gerson ya molimo te oza na posa ya batonga ya bakisi mela na tongo mela na moi mela na pokwa et c'est ça mpe wana ezokokerir te kute ezobakisa bamaladi kati na nzoto na biso c'est ça donc tovivre mingi na molimo ndenge mvulusi kimbangu azalaki na molimo biso mpe ntango tolobi toza bana ya mvulusi esengeli mpe biso tovivre ndenge mvulusi kimbangu avivaki mpo tolanda maye ya mvulusi kimbangu soki olandi maye ya mvulusi kimbangu te me bandoto na yo esprit no bando kozalaka boke na zamba ke lukapu oloti ozoka mpapuku na zamba oloti ozobeta bandeke lance wana express nini epe bakisi yo mayele nini esungi yo na nini alors batata bamama na ngai matondo mingi j'espère que troisième partie na biso esuki en tout cas matondo tikasa mipungu tulenda batela bino mpe bososola na ntina na yango j'espère que na koso ezali koya ndenge balakisaki nga na ebandeli ntango na badaki kopartage na bino batalisinga ke fona talisa bino besigne alors eza mpona koso ezali koya matondo mingi ntango mosusu mwa question ezali je suis là matondo papa mambalinga tuna matondo mingi Mbote papa. Mbote papa. Papa nanga tuna question. Concernant parce que ndenge olobi ke soki pesi moto lamuki mais nzoto eza toujours na faiblesse ya pongi po ezonga mosu na message bana koyoka na misili te sikoyo na kande si mingi bazima ya ntongo nde totiaka bareveil parce que réveil mpe kataka biso bandoto mosusu sikoyo mpona réveil okoki koloba nini epa na biso concernant mama kotia bareveil na telefone mpo ekata biso bandoto en tout cas et c'est ça d'autre part réveil so ekati yo ndoto soki ezalaki ndoto te parce que esprit ebimaka alors ce n'est pas dit que esprit soki eyoki réveil eye kozonga non c'est que ndoto wana ezalaki nango kaka motu esprit etambula kaka galiléen ozomona parce que tala kaka nga na yebisi no
ti 8h26 nde katanaki nazali awa na beni mitukele kakatongo pokwa makelele bata machine pondu basala balabala bana nanga to balamuki na tongo basaka na makelele menga na yoka tango te jusqu'à ce que message silaki soko moni réveil kati yondoto to zalaki na bolalo zoso makambo mutengo ningisa yo c'est que ça va faire que intercalation te parce que ndoto on zoso eza nango inutile eza na message te mutu etamboli papa parce que ceux qui mokila molimo eza kopesa message quel que soit réveil en tout cas okoyoka yango te na matoi batoi koza parce que molimo tango elongo batoi ekufisa eza lokola mutu aza kokufa to betelie bisiki pembe na matoi akobouge te po azoyoka yango te osomona donc esika wana fo koyeba parce que na bamboka na bino bozali biso na Congo na Afrique tozali bien soso zopesa biso tango ndeka zopesa biso tango bino kuna na okaka basoso epesaka bino tango te bandeke epesaka bino tango te sans réveil kokoyeba tongo ndenge nini c'est ça le problème mais nyonso wana tiaka na losambo yebisaka tamba pungutuleni soki ngai nazali na likambo moko esengeli nazo epai na oto na mokili ya molimo na ngonga te boye ngai natia réveil mpo na kolamuka na ngai mais pesa ngai message avant ngonga wana mpo ezangisa ngai mayo oyo molimo witoswa te na losambo na ofo tiaka yango deja nayebi te papa soko comprendre ngai matondo papa na comprendre matondo mingi Papa Nchizi alinga tuna. Matondo papa. Papa mbote ya papa. Mbote mingi papa. Papa na lobi boye. Noko tatsaka biso soki moto azaki na nzambi te tango akufaka bumoyi na ye kufaka mbala moko. Na bana o bazali na nzambi tango bakufa bakendaka na pemba kalunga. Mais papa ndenge nini bato ndenge biso tozali boye. Bon, tozali na noko moko boye, noko wana aza ko sambila te. Mais ndenge nini de sala kato lota yi. Par exemple ngabo na sambila ka na tosa na zana kati mebiko na nzela etintoadi. Mais ndenge na ko lota susu ye, susu na message ke ina yibi ki ye wana kufa na yi. To dota ka ndenge nini papa. Koko olota kaye na ndenge nini? Na ndenge malamu to na ndenge mabe. Na ndenge moko azo senga nga onapesa embongo bazo sala ba cotisation na mboka bato bakufi ngana zwa mbongo na pesa yi ngana pesa embongo te en tout cas wana ta musoka lisaka noko me wana ezali moto moko ya kaka na famille azana misala mabe azolinga nde akanga bosino na nzela wana soki yo pesi ye ya travailler ngo po yo tikala maleri il faut kosambela makasi pona biloko wana elongwa po mutu akufa saka na posa mbongo te tokuna bango baliaka mbongo biso toliaka te wana ezali kaka bandoki bazolata elongine lokola azalaki ne nulle part na bonzambe azozwaka figure oncle alati mpona aya arécupere mbo soki opesa mbongo na se ya ndoto eza lokola okangi banzela na ye donc faut kozala prudent na bandoto na losambo mpona moto wana okanga nzela na ye mpe un jour nzambe alakisa yo moto alataka noko na ye. Tata na comprends papa na yoki. Donc papa donc na biso boy normalement ne twazeli boy toko lota te e bato ba kufa papa. So bazaki na nzela tata wamba te. Non. Toko tiko lota. Mais oyo eza na niveau ke mutu akufa so ko sengo mbongo. Yango na tobeki discerner faut discerner te. Yango na ba bo discerner bandoto. Mutu akufa ko sengo mbongo. Na mokili ya molimo kuna baliaka franc te, baliaka dollar te, baliaka euro te. Mbongo wana ko senga yo ya nini?